makambo oyo balobi na biso tolo na tobokola. Kuna ndenge kopesa chance ya libela mpo na biso tondimi kolanda tata Simon Kimbangu na makambo misato: bolingo, mibeko, misala. Tolobi bato tangi mingi, kasi papa abengaki ba savant ya mokili mobima. Abengaka bi abengaka te, bayaka toyamba bango. Mutu na mutu alakisi oyo musala salaka. Papa na maloba na ye biso pe basava bazali ebele bakobima, kasi totosa na kati ya misala oyo afungolaki na Lutendele, plateau de Bateke, Kunzulu, sike ebele efungwamaki. Elakisi ke a partir ya misala wana tokoyoka komona makambo mosusu. Yango nalobi kimbwanza kya mpeve. Toyebi yango pe toyebi yango te. Elakisi nini? Independance ya molimo. Eya be ya te. Mais biso tozo ko déranger lingomba. Tomoni ba camarade ya mabe, bate ya mabe, kamu mabe ko critiquer ko finga ko loba boye. Ba classe totangi za likambo. Dimanche nazwaki exemple ya ye tozaki na ye. Ezala papa kurutu, papa mfumalongo alobi lelo kobima te. Me ba camarade na yo ba ye, ba bimisa yo kobima te. Ayokaki andimaki kobima te. Mitango ba camarade ba ye, babondeli, abimi kaka. Kuna kendaki accident. Yempe alobi bakata makolo te, malamu nakufa kaka. Esalaki pasi pa ba papa bango misato. Po yaya azaki professeur na tango wana Kimbantseki. Mayele makasi. Ba papa alobaki ke mwana na biso savant metala ba bebisi yake. Belelo oyo bana mingi tolingi kobebisa bango. Kati ya bana nyonso batangi oyo bayokomi mayele, basaba bazali te, totika kobebisa bato. Tondima kaka misala oyo ya pasi bapesi biso ya kolona kobokola pe yo botonga ye luseleme. Tokotonga bia tokotonga te. Moye toyeba ba secret eza na kati ezali te. Nzambe abongisi likambo monene. Kolo Yesu ata ofingi yo bwaki esoi. Azotala yo kaka. Ata pesi esikoto akotala kaka. Nyonso kosala. Tata Kimbangu ndenge moko bazongisi te. Pona nini kowelela biso tobonga. Na 48 kolo Yesu alobi na Tata Kimbangu, tomoni ke okoki makambo nyonso toyokanaki. Yalobi te, toyokanaki na yo 30 ans na osala 30 ans. 30 ans nde ekokaki na 51. Bongo bia bongo te. Tango le 3 octobre ekoki à se préparer. 30 ans na ekoki. Le 4 octobre abimi. Alors, directeur ayezonga yalobi te, na ozonga lisusu te. 30 ans nanga ekoki. Basalaki mansu bakokaki te. Yango nyonso tozo kolanda makambo oyo tozo kolobela. Eza ya mokili mobimba. Kobongo na biso ya mokili mobimba. Tokolesa pe mokili mobimba. Biloko ata bazowelela ye ekosila te. Nzambe esi atia libela ebotamaka kaka. Donc yango na tolobi ke RDC toza na devoir ya koyamba mokili mobimba. Tokani ya? Alors, oyo totangi na Bible, papa pasteur totangi dimanche
J'ai appris on appelle ça qui. Papa il est déjà à Zawana. Papa Kabemba. Tozongela parce que dimanche to mona ki l'air no se kendaki. Dimanche na tongo to la naka to sambelaka. L'après-midi de to sala sinsani pona misala. Allez papa Kabemba banda bongo papa elebi. Tu peux s'attendre à papa Mbenza Lesa biso. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Na lotomo ya tata Molimo Santo mokonzali bule mokonzali ngomba abito zongela oyo to salaki mokolo moyenga na lombango nyonso. Mokolo moyenga papa pesaki biso chapitre ya bakonzi ya liboso na chapitre 17 to bandaki na verset 7 ti tokendeki na verset 16 totangaki yango boye na kombo na tata na mwana pe Molimo Santo. 1 roi chapitre 17 to bandaki na verset 7 ti tokendeki na suka na chapitre na verset 16 to balaki likambo ya Eliya epai ya mwasi oyo akufelaki mobali. Kasi sima ya mwa mikolo mai yango ekawokaki po mbula ezalaki konoka lisusu te na mboka. Bongo Yawe alobi na Eliya boye, simba nzela kende na ville ya Sarepta na mabele ya Sidon, mpe vanda kuna. Napesi mitindo na mwasi moko akufela mobali apesaka yo biloko ya kolia. Eliya asimi nzela mpe akei na Sarepta. Tango akomi na esika bakotelaka na ville, amoni mwasi moko akufela mobali, azali kolokota koni. Abengi ye mpe alobi na ye, mama soki olingi, kende kozwila ngai mai na eluku na mela. Tango akei kokamatela ye yango, Eliya abengi ye lisusu mpe alobi na ye, mama soki olingi, yela ngai mpe mwa ndambo ya lipa. Mwasi yango azongisi, nakati sereka na nkombo ya Yawe ya bomoi, Nzambe na yo, nazali na lipa te, natikali kaka na mwa ndambo ya farine na sani, mpe na mwa ndambo ya mafuta na molangi. Na ye awa kolokota bakoni, mpona kende kolamba biloko oyo etikali, mpona ngai mpe mwana na ngai. Tango tokosilisa yango, tokozela se liwa. Eliya alobi na ye, kobanga te, kende mpe sala ndenge olobi, kasi liboso salela ngai noki mwali pape yela ngai yango. Sima sala mpona yo na mwana na yo. Pamba te Yawe, Nzambe ya Israel, alobi boye, farine ekosila te na sani, mafuta mpe ekosila te na molangi. Ti mokolo Yawe akonokisa mbula. Mwasi yango akei mpe asali ndenge Eliya alobaki na ye. Mikolo mingi mwasi wana na mwana na ye na pe Eliya bazalaki na biloko ya kolia. Farine ezalaki kosila te na sani, mpe mafuta ezalaki kosila te na molangi. Ndenge Yawe alobaki na monoko ya Eliya. Na kombo na tata na mwana pe Molimo Santo. Batata ba mama ndenge tata mokonzabule apesaki chapitre oyo tolobelaki yango, tolandaki mokolo na kati na ndako na Nzambe. Lokola lelo azongeli yango, elingi koba soki ozali koyoka makelele na mai, elingi koba libanga to nzete ezali esika wana. Tedi likambo ezali monene, mokonzi azali koinsiste mpona ntina na nzala oyo ezalaki na ntango na kala. Likambo na nzala na kati na mokili ezali likambo ya sika te. Esenga na biso tosala kokeba mpo tolandela likambo malamu. Na ntango na kala, na kati na mokili ya Kanana,
nzala makasi ekotaki yango ememaki Abraham na mama Sarah bakotelaki na Égypte oyo akende koloba te non mama Sarah soki batuni oloba ke ozali ndeko na ngai ya mwasi ozali mwasi na ngai te malgré solo Sarah azalaki mwasi na ndeko na ya mwasi po bazalaki tata moko me moto azalaki na mama na ye nzala ekotaki lisusu toyebi ndoto ya Joseph ya Pharaon o Joseph alimbolaki masango ya kokonda na bangombe ya kokonda oyo bamelaki bangombe ya mafuta wana ezali elembo elakisaki ete nzala ekokota na mboka ndenge Joseph alimbolaki ndoto wana toyebi ke na kati na Israel nzala ekotaki yango ememaki mama Naomi na papa Abimelech bakota na Moab place akende kokufela na bana na ya mibali nde azwaki Ruth veuve Ruth ne ayaki na ye na Bethlehem donc likambo na nzala eza likambo ya kosakana na yango te yango wana mokolo tobaki te tobanda kotanga na verset 1 même okiti ata na chapitre 6 obandi koya komata mpote oyeba kososola likambo ngo malamu ya solo tobaki ete nzala to bakalamite oyo eyaka na mokili ezali nde etumu nzambe apesaka soki botosi ya bitinda na ye to mibeko na ye ezali kotosama te nzambe alakisaka te ezali nzambe yango wana alakisaki na roi Akab ete ye nde azali nzambe Eliya nde azali mosali na ye yango wana nde alongwaki na ye alongwa na mboka wana akende kuna esika mama ya Sarapeta akopesa ye biloko kolia donc Dieu pourvoira yango wana ndenge ya ndenge akobongisela biso likambo yango yango nde azotina biso to kosala misala batata bamama mwasi ya Sarapeta tango ayokaki liloba ya mokonzi ya nganga nzambe Eliya ete solo nzambe alobi boye mama na wumelaki te tobaki on a verset 14 a wumelaki te apotaki mbang ake kosala parce que ayoki te nzambe nde muto alobi na ntina na botosi na ye oyo akendeki asalaki oyo asalaki azwaki pe eyano na yango parce que atosaki liloba oyo nzambe apesaki ye tango asalaki abangaki te asali mwa mafuta wana na mwa farine wana yango nde baliaki sanza motoba kino mbula ezongaki konoka na kati na mokili donc nzambe alakisi te azali nzambe yango wana toza kosenga biso botosi ezala makasi epai na biso mpo na ntina na tata nzambe soki tokozala na botosi manso tozali koyoka te indépendance spirituelle tokozwa yango mais tolandi ndenge papa asi koloba awa eloko eza na biso ezali attachement tozali kokangama mingi na mabe tozali kozongela mingi ba héritage or que indépendance spirituelle ekowuta jamais na biloko wana indépendance spirituelle ekowuta na misala na orientation oyo azali kopesa pe na botosi ya bokoko na biso ezali ya papa Simon Kimbang papa Simon Kimbang kosepela te ete biso tozali kokangama na batu oyo banyokolaki ye na misala na bango na bondeko te me na misala na bango misala wana yango ekotisaki papa Simon Kimbang na boloko esaleli wana yango ya nyokomelaki mbula tuku bisato me biso tozali kokangama na misala wana soki tokobongwana te bonkoko to koko na biso papa Simon Kimbang akotikala kosepela na likambo wana te do indépendance na biso ekozala pasi biso moko totelemi na porte tozali kokanga tozali kokota te tozali kobima te yango wana mokonzi ya bule aye kopesa biso toli oyo azali kolobela likambo ya toli ya mabe apesaki biso Proverbe chapitre 19 verset 20 Proverbe chapitre 19 verset 20 alobi na biso boyi Proverbe chapitre 19 verset 20 yoka batoli ndimaka bateya yo bongo okomona okokoma moto ya mayele yoka batoli ndimaka bateya yo bongo okokoma moto ya mayele batata ba mama
mosala nyonso po te ebonga na kati na mokili esengeli baconseiller bazala ebele po te bapesa conseil ya malamu. Proverbe chapitre 15 verset 22. Ete makambo toza koéchouer parce que toza kolanda batoli ya mabe. Yango nde tozali koéchouer na mosala oyo Tata Nzambe azali kopesa biso. Alors biso baye toza kobaso kopesa toli. Esengeli biso to profiter na toli oyo mutu aza kopesa yo. Po soki mutu alingi yo te akopesa yo toli te. Mais soki mutu apesi yo toli, c'est mutu alingi yo. Esengeli o profiter na yango. Bankoko na biso balobaki ete mai ekendeki nyoka po ezangaki mutu akopesa yango toli. Mais biso tozali na Tata Nzambe Molimo Centre avandi kati na biso azali kopesa biso toli. Esengeli biso profiter. Toli mbala mingi ezalaka tubela. Les bons conseils ont été parfois une bonne confession. Likambo yonga na sali, ku oyonga na zwa, makamunga na yoka to na mona, tango naza kopesa yo toli, mbala mususu eza ya ngai moko. Me yoko yeba nga na koloba te kezaki ngai, da koloba no na kendeki na mobembo boy na mona ki bodo. Naza kopesa yo toli wana donc eza likambo na mona. Soki okoyokela ngai te, ekopesa yo pasi na sima mikolo. Alors soki toli ezwami te, conséquence kaka ezalaka. Alors te biso to landa batoli yango bazo kopesa biso pote mukolo mususu to loba te ke soko na yebaki baka soko ezalaka ndeko ya mbele soko na yebaki mbele na salaki boy mais tango kobi na soki na yebaki mbele na sali boye e komi déjà retard. Alors soto kota na retard te mpote to kokozwa pasi oyo ezali koya na sima menzoko so to sali malam to landi toli. Tokomona malam. Proverbe chapitre 12 verset 15. Soki toke kotala babi zoba akokanisaka ete bizali oyo azali kosala maye azali kosala ezali malam. Kasi mutu ya mayele na makanisi na ye alandaka toli oyo baza kopesa ye. Akoko mutu mayele akosala musala malam. Toli ezali parmi les 7 nani ya molimu don makabu ya molimu toli pe ezali don ya wana mona mokonzi nyonso asakana baconseiller soki ezalaki musala toli ezalaki eloko pamba ne mokonzi tomonaka te cabinet du ministre conseil du ministre ezali na tina ya wana batata ba mama soki lelo conseil ezali kopesama na biso ezali pote elongolaka biso badoute elongolaka biso koyima. Proverbe chapitre 13 verset 10. Conseil batata ba mama ezali eloko mwa kitoko soki bato mayele batiaki psaume 1 liboso o bakako tia psaume 100 bakako tia psaume 90 mais bazui psaume 1 batie liboso pona nini batiaki psaume 1 liboso kuna balobi te sengo na mutu oyo akolanda kobila katoli ya bato mabete batia yango liboso ya banzembo 150 epesaka biso likanisite pona nini batiaki yango liboso. Lelo tango tokokende lobi vanda nano meka kotanga psaume 1 mobimba o mekola yango o yekola yango o senga nzamba pesa yo bososoli pona nini batiaki psaume 1 liboso. Alors toyebi ke na mokili biloko esaka mibale soki balobi esengo na oyo akoboya kolanda nzela mabe zeli na sekuna balobi mawa ezali na oyo akolanda kanzela mabe. Nkolo Yesu apesi biso kona ba béatitude les 8 béatitudes dans Matthieu chapitre 5 verset 3 ti kuna na dinase esengo na petero motema komona nzambe esengo yoka donc esengo zeli na senango mpasi ezali. Alors soki tokolanda bongo te ekozana biso pasi batata ba mama papa mfoma mbanza za kolobora biso te bate ya mabe baleki mingi na kati na lingomba bate ya malamu bazali moke do be infiltré bakotile biso mingi na kati na lingomba esenge na biso to sosola ka bango babi nzete ya mabe bayebaka ngo be nzete ya malamu bayeba ngo na mbuma bato mabe pe to koyeba bango na nini na misala na bango toli ya nani yo landaka jeteki ayembaka te yo mondime yokelaka nani biso toza bakimangiste toza bacroyant toza na baréférence biso toko pengwa te biso toko kobunga te et surtout que nzambe azali kati na biso na ntongo litei na mpoko litei balembaka te
alors esenga na biso solo solo toko kolanda toli na bango mpote toko ko bengana ba infiltrer baza katela biso moko de to fungulaka bango nzela na elobeli na biso na esaleli na biso. Satan aza kaka na nguya koyeba makambo nyonso eza na mwana na Nzambe te. Mwana na Nzambe ye moko nde afungulelaka ye porte. Yo ozali na mayeli, yo ozali na tata, ozali na mama, me nzela ozali kokota soki tata boyi mpona nini kotika te. Yango wana tata mokonzi abuli aza korekomande biso totangaka mpe livre ya masese ntango nyonso. Soki tozotanga tanga livre ya proverbe, tanga yango mikolo nyonso banda ebandi ti suka okozwa mayele ebele okoyeba ndenge komibatela. Po soki ozali kolanda toli te, toli ezali mabombami oyo ezalaka na lola epesamaka travers mutu mpote yo biso tozwa kokemba. Mais soki tokosala bongo te batata bamama, indépendance spirituelle biso moto tozobengana yango. Oyo nyonso tata azali kosala tokende noki tokoma kuna eza baraccourci. Mais biso tolingi tozwa kaka nzela molai ndenge papa alobi na biso aloti ndoto aza komata na mutuka, mais mutu ye na mbongo bato bazobima na mutuka bazokitala mabele mpo balokota mbongo. Mais mbongo bazolokota, mais mbongo nde yango ekoti na kati na mutuka. Bozwi eza kati na biso, Molimo Santo aza kati na biso, indépendance spirituelle ezali na biso, baninga nyonso baza kosela biso, mais biso toza kokanga porte na kozonga ka sima na kokanga na makambo mabe yango ezopesa biso na bakamarade. Tala camarade nini ozokotambola na ye. Baboyi bakamarade te parce que mutu azanga bakamarade te. Mais il faut yeba comment camarade oyo ezali kokanga. Nde to malala sang moko kaka bebisaka ngo. Mais mpona nini 99 fois na ekoko bongola lilala moko oyo te. Mais lilala moko ya polisi 99. Il faut to changer. Tolanda mai Nzambe aza kolobara biso po toko kosala. Tata Molimo Santo na telebi wana na nkomo na tata la mwana peli bosanto. Merci papa. Tolanda papa elebe bongo na ovanda. Na nkomo na tata mwana tata Molimo Santo. Merci tata Molimo Santo. Tobakisi nesika oyo pasteur Kabemba lobi. Na 2 Rois chapitre verset 2 Rois chapitre 7 verset 1 à 2, papa ezalaki likamo mpasi po tozo na chapitre ya nzala. Mpasi ezalaka na kati na Israël, bato bakomaki d'ailleurs koliana. Et puis Élisée alobi na roi. Alobi lobi biloko nyonso na zando ekokita talo. Mais oyo azalaki pene na roi ati tembe ndenge wana yo lobi biso ba congolais biso ba africain tozali kotosa lisusu makambo tata kimbangu te, c'est vrai toza kokotela yango doute, mais tozwili yango exemple. Tata wana lobi tika moto na Nzambe tika kokosa tika koloba makambo ya ndenge wana na roi ata maningisi Nzambe afungoli maningisi ya likolo makambo yo sala koloba eske ekosalema tika kokosa roi ndenge wana. Mais Elisa lobi na ye okomona yango mais tu ne mangeras pas, tu verras cela mais tu ne mangeras pas. Et conséquence c'est que lobi miracle à tata Nzambe sala bien effectivement parce que Nzambe soka za koloba ayebi eloko nini ya kosala biso toza koyoka kaka indépendance spirituelle mais totosa parce que soko biso totosi ye ayebi nini ya kosala na tongo wana moto wana ba Élisée alobaki na ye amonaki ndenge bato bazali kowelela biloko ekiti talo sika boye ye loko avanaki na porte banyati ye mpe akufi amonaki me aliaki te liloba na mosakoli mpe ekokisami. Ezali lolenge biso tozali na mokolo mwa lelo maye tata azali koloba na biso. Il faut toujours faire attention d'être en contradiction avec la parole de Dieu. Nzambe soki alobi alobi Nzambe votele terre soki alobi na bino bosalela bowelela kaka ndenge ya alobi. Parce que soko yo titembe, parce que doute yango nde ekotisaka ebomaka kondima na motu na kobanga na tembe na masumu yango wana nde ekomisaka motu par terre.
likambo na kolona mpe kobokola papa yango nde ezali likambo nzambe asalaki moto na mabele awa na nkamba ntango nzambe asali moto na mabele mabele yango moto mwindo e biso nde bato mwindo tozali bato oyo ifo tozala modèle na agriculture parce que nzambe alobaki na moto apesaki mention très bien mayele ya moto ezalaki ya niveau ya très bien parfait mais alobi garde et cultive l'Éden. Donc likambo wana yango nde ezali na nkama biso toyaka ezali na makambo mibale kobatela à travers mabondeli oyo eza kopesa kimia na mokili mobimba et à travers misala et particulièrement kolona na kobokola nzala ezali koya papa bandoto banzembo yango nde ezalaka bamessage mpe osoloba yango tata mokonzi ya bolo message mosusu na nzembo toyemaka yango pasi ezali koya ezali ya kozwa te bisengo bijali koya ezali ya kozanga te moninga sosola nzelo koleka eza message ke pasi ezali koya ezali ya kozwa te epe bisengo mpe ezali koya mpo pasi na bisengo eza koya nzela moko lelo biso tozali na agriculture oyo tata papa conseiller direct chargé à développement pe économa oyo azali kotiela yango molende makasi parce que na agriculture oyo biso tozali kosala yango nde ekobimisa nini coopérative kolobaka dimanche to répéter yango ekobimisa biso coopérative agricole ekobimisela biso banque de crédit agricole baoyo nyonso to tozali kolona na kati na nzinga ya nkama mpe bisika yango nde wana bazali na jeton bazali membre ya coopérative agricole bazali membre ya banque de crédit agricole na ntango na nzala bango bakomona mpasi te parce que biloko na bango ezali kopesa na coopérative e bango mpe bazali kozwa biloko bazali kolia e baoyo bazali na ntembe baoyo bazali komona ngo lokola liseke ekosukela bango ndenge nini omoni papa nde likambo wana ezali likambo ya il faut prendre ça avec le plus grand sérieux et ezali urgence toza koloba ngo urgence mpo na nini papa na 2000 oyo tozali nango na 2025 totanga yango mpe toza kolanda yango mpe na batelevizio bato mwindo babani komituna 140 ans après conférence de Berlin moto mwindo destin na ye ezali ndenge wapi na memaki yango te soki otangi première phrase ya baacte ya conférence de Berlin balobi au nom de Dieu tout puissant 14 pays occidentaux bango basignaki yango au nom de Dieu tout puissant nzambe oyo basignaki bakabolaki Afrique biso tokomaki na pasi tata Kimbangu aye koloba lobi mondele pardon moto mwindo akokoma mondele akosala nini moto mwindo nzambe aye epai na biso maintenant baafricain babali koluka nzambe na bango non seulement ça mais na 2027 awa dans 2 ans papa Kimbangu ye moko mpe aza kokokisa 140 ans année prochaine 105 ans depuis abanaki mosala na ye et soko tozongeli yango na ebandeli nde elembo 105 ans babanaki kobondela nzambe kobenga ye na kombo na ye donc mokili mobimba bazali kotalela yo bazali kotalela biso awa na kati na Afrique papa bayebi yo mokili bayebi yo très très bien biso nde ezali na biso mawa ngai na ntango wana nalobaka papa Simon Kimbangu Kiangani est la dernière chance de l'homme noir bato mingi mpe babali kopesa nga raison vous êtes la dernière chance de l'homme noir il faut totosa likambo nzela mosusu te soki totosi tokolia ndenge moto wana azala liloba Élysée soki ya tosaka mbele ye aliaki me lokola ye atosaki te atiaki doute abondaki me aliaki yango te ndenge mpe biso tokomi na mokolo mwa lelo pasi ezali koya
Et bato mingi bazali kotia ndenge papa pasteur alobi ba conseiller ya mabe. Oui, mais nzembo pe epesi biso avertissement. Ekimelo ekozala te nguya na bino nakolongola mpo bozala lolenge yoko mayele pe ya mokili ekozala sepamba. Babiloko wana nyonso tu ndenge pe papa Suma alobaki, babiloko wana nyonso tu ekozala pamba parce que nyonso tu ekolongolama. Indépendance spirituelle. Et après yondo zalaki ko salela yango, yondo zalaki ko mema ba conseiller wana bazalaki ko mema na nzela mabe ekosuka ndenge nini. En tout cas, il est grand temps, papa, toyeba, tata molimo mon centre, toyeba yo. Toti katembe. Soki biso toko salela yo, toko tosa yo, toko lia, toko mela, et toko zwa indépendance spirituelle. Nzela mosusu ezalité. Bobele nzela mokowa. Na komona tata mwana, tata molimo mon centre. Merci, tata nabiso, woken kovanda. Nazo senga dirigeant. Ceux qui bazali, basalamba en bokota. Kimpwanza kiampeve. Nzembo wana eza message yaki. Pona musala o tozo sala lelo. Epe tozo loba bien. Ba papa bazana programme munene pona biso na musala batikila kibiso. Pona nini ba papa baloba ki to sala makasi. Po tozongi la place na biso ya liboso. Pamba te likambo wana eza monene. Mais tozo comprendre te. Tina nini batiki na biso totonga kaka Yerusalemi. Soki tozo kotonga Yerusalemi awa nde Nzambe akosilisa makambo nyonso ya kitoko mpona biso tomipesi na mosala na ye. Moni mosala papa Mbenza azosala makasi ya bilanga. Bato baza kolia, bato baza komela. Pona nini soki oza na kolanda mateyi ya tata Nzambe. Soki bozolia esengo bie esengo te. Soki bozosala mosala tata Nzambe na nzala mateyi ekokota na motema. Pona nini ekota te? Nzala. Ah bon? Alors yango wana foto sala to bongisa makambo ya kitoko. Oyo bamonani ata boza moke boyemba kimpwanza kiampeve. Indépendance ya molimo. Ya bonzoto si tozwe yango banda kala. Me ya molimo sikoyo. Bo bandaka botiela bango micro. Kwanza kya pepe
Lukiseti, Siluluzaku, Lukisetizo, Tata, Lukiseti, Siluluzaku. Bivuku bitusaki dietata, balongo betidira. Bimevolu fambita otatu, weituna kwenda. Bivuku bitusaki dietata, balongo betidira. Bimevolu fambita otatu, weituna kwenda. Waukinga na vingine, mukulu muna ngolo zaku, kwa mikwikizi. Bana, luyambula mambi, kadipeve, mukwiza keno. Bana, luyambula mambi, kadipeve, mukwiza kena. Bana, luyambula mambi, kadipeve, mukwiza kena. Bana, luyambula mambi, kadipeve, mukwiza kena. Bivuku bitusaki dietata, balongo betidira. Bimevolu fambika otatu, weituna kwenda. Merci, dirigeant. Mais on a qui Congo, mingi toyokite. Nani? Na kombo na tata mwana pe tata molimo santu nzembo ezali na Kikongo batu kudidi elingi koloba basikoli biso batu mwindu batu kudidi beto bandombe beto bandombe ntama twatuka batu kudidi mokinanga twakelenge biso batu mwindu basikoli biso touti musika tozalaki na bowumbu kasi basikoli biso Batu kudidi, beto bandombe, tama twatuka, batu kudidi, mukiwai twakelenge, waunkitu na vingile, waunkitu na vingile, kimpwanza kya beto, wauto na vingile. ndenge touti koloba basikoli biso tozalaki bawumbu awa tozali kozela nini eloko tozali kozela ezali bonsomi ya biso yango nde tozali kozela bonsomi ya molimo ezali kimpwanza kya beto wautu na vingile kimpwanza kya mpeve
kimpwanza kya mpeve masivime na moneka. Awa tozali kozela bonsomi na biso, bonsomi ya molimo, mpo ete bikamwa emonana. Tata lungiseti nsilolo zako. Tata tozali kosenga ete okokisa bilaka na yo. Kadi bivoko bitosa kidi tata bandlongo betivi bandlongo betidila. Mpo ete bamaladi bamipepe ya mabe eleki biso. Bimbevolu mvita onsato kweitu na kwenda. Bana na yo ya baponami bazali kolela. Pasi eleki, maladi, bitumba. Papa nde motune ezali tozali kokende wapi na bapasi ya boy. Waunki tunavingile mukolo mona ngolo zako kwa minkwikizi. Esika wana question ezali waunki weti vingile mukulu muna ngolo zako kwa minkwikizi. Nde motuna ezali papa ozali kozela nini pote okitisa bokasi na yo epai ya biso bandimi. Tata lungiseti silolo zako. Yango wana tata kokisa nano bilaka na yo. Bana loyambola mambe kadi mpeve mokwiza kena. Tango biso tozali kotuna tata yo ozali kozongisela biso pe bana otika mabe pamba te molimo azali koya. Yango wana nde munene ya nzembo. Merci, tolandi pe toyoki bien tine ezali. Malgré masengene ya mabe ezali kasi tokolanda wana te. Bongo bie bongo te. Bongo ya. Devoir munene batikilaki biso ya botongi ya Yerusalemi. Lelo yo memorial ezokoluka misale esala kende esila noki. Pona nini pasi oyo bankoko bamonaki milimu na bango ezali awa na kati na Yerusalemi. Tobongisi esika oyo ezali ke pasi ya bankoko biso tosali mosala po ete pasi na bango lelo eza bisengo. Biso nyonso tozosala mosala ya ntinsani mpona tonga Yerusalemi tolemba te tine ezali. Kolanda oyo bato baza koloba te. Landaka o programme ya Nzambe ndenge ezali. Merci chorale de dirigeant bokende kovanda. Nga na silisi wana na pesi papa mbeza na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Merci papa ndenge opesi biso nzela ya koyoka pe kolanda mayema lekaka na 5 mois. Manso papa ndenge olobeli yango bapapa balobelaka yango wana na 5 mois. Likambo ya liboso tokolobela papa Diangenda alobi ete biso bandimi oyo tolandi tata Simon Kimbangu. Surtout biso bato tofandi na nkamba tolongwa na bamboka na biso
tolobi ete toke kosalela nzambe na biso ye tata molimo santo tata Simon Kimbangu toye kofanda na nkamba pamba te wana papa de ngenda aza koloba na 5 mois 1989 bamindele basali ba recherche na bango baye komona solo eke tata molimo santo bango nyonso misato ya bule bafandi na nkamba aye kolobela likambo yango alobi ete azolobela yango na 1989 mais alobi ete en 1972 ndenge bazalaka invité na mokonzi ya mboka ya tango wana information esirkulaki ete radio Vatican elobi ete confirmé tata Simon Kimbangu c'est le Saint-Esprit 1972 Radio Vatican elobi ete papa Simon Kimbangu ye nde tata molimo santo e musala na ye esimbami na bana ne misato donc en Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit nayebi te papa elebe soki okolakisa place wana ndenge nini ntango wana papa alobaki likambo yango ke il est en Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit papa Simon Kimbangu alors ntango likambo wana eyokani esalaki bato ebele passe comment est-ce que lui, Tata Simon Kimbangu, est noir. Il doit être le vrai Saint-Esprit. Et puis, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit à une seule personne. En 1972. Oui, papa élevé. nakomona tata mwana tata molio mosantu eza nango secrétaire bango bayebaki yango très bien et même na mystère ya Fatima bayebaki ba révélation wana bayebaki yango très bien que Nzambe azali moto mwindo. Le Christ est africain, il est né au nord de l'Angola. La révélation wana papa fait suite na 1910. Déjà tango mioto et bimaki constellation d'étoiles et bimaki au cœur de l'Afrique et surtout awana Congo, awana Nkamba tango ba constellation d'étoiles wana et bimaki constellation d'étoiles wana comme l'étoile du berger. Yangwana nde zali ko lakisa ete les êtres célestes Nzambe asili ko kita na mokili e yaka tango nkolo so yaka mbala liboso na mbala ya mibale tango yango emonani balobi Nzambe asili ko kita na kata mokili na 1910 à partir à mois de septembre tango constellation wana ememaka d'abord et lakisaka présence des êtres divin, bakomi na kati na mokili, c'est-à-dire humain. 2. Et même akabon somi, libération, il y a peuple oyo ezali sous servitude étrangère. 3. Et même la prospérité, longolaka pauvreté, et pesaka bomengo. 4. Et même ba découverte scientifique, il y a makas, oui, salamana noté pour améliorer la qualité de vie sur la terre. Et puis,
et même appelle les saluts, c'est-à-dire la présence de l'église, les saluts. Yango wana, tango ba moni yango déjà pas seulement na pape, na Vatican, mais déjà na New York, na Time aux États-Unis, ba koma yango wana balobaki que à partir de 1914, le Christ, le royaume de Dieu sera sur la terre. Effectivement, en 1914, il y a eu la première guerre mondiale. Il y aura des douleurs d'enfantement, mais en 1914, papa qui s'est la botabi, en 1916, en 1916, papa Dialungana a été botama, et en 1918, papa Diangenda a botami, et en 1921, tant que papa Kimbango a banni Moussala Naye, ba ekowane etamboli na kati na mokila bia likamo basakolaki yango wana ezali certainement en Afrique, au Congo, en Cam. Yango na bazalaki kolanda yango très très bien, que ce soit dans le Vatican, que ce soit en Israël, que ce soit partout en Angleterre, partout bazalaki koyeba yango. Et plus tard, papa, tango le pape Jean-Paul II, ce n'est pas un secret, quand il est venu à Komaki na Kinshasa, à recevoir qui papa Diangenda dans le centre interdiocésain. Tango a c'était l'audience d'ailleurs la plus longue au Yuya à Kordak. Tango ba sololi, papa Diangenda a pessié révélation sur son identité yaye. A lakisiye identité naye yozali wap ozali nan outaki wap etc. Ndenge kaka likambo ezalaki ba révélaka identité ya Moïse. Tango ya yebisiye yeseka boye alobi ba yebisangana no likambo wana te, c'est la première fois ngana zoka biso toyaki na tata na biso mpo na koya kolongola makambo oyo nyonso tu ezali na kati na mokili. Yango na peye souhait na ye. Ce n'est pas un secret, Batoming Bayebiango, Souhait Zalaki a visité Kamba à l'époque. Mais, à visiter Kiango le sous-souté, bref, Toko qui est dans la histoire, tant que a longé awa, a dit confirmation, il y a une révélation, il y a Fatima que Tata Nzambe, Nkoloyes, na molimo mon centre, ça qui t'a na katinasi, la Sainte Trinité. Yangwana bangonyon surtout balobi ah papa Simon Kimbango est véritablement Dieu. Pourquoi? Parce que en lui il y a la Sainte Trinité, Père et Fils et Saint-Esprit. Il est véritablement Dieu. Pourquoi? En lui il y a la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Tant il y a commis na Kenya, likamo ya monaki awa na tango kotaki na aéroport a commis na Kenya. Alobi, Dieu est noir et le Christ est africain. Il est né au nord de l'Angola. Donc, les Kamwana de Yebanaki Tango Yango et le Kiti et Salana président et fait Mobutu à l'époque. Tant Ayebaki Yangompe, il s'informait. Mais erreur, Mokoya Salaki, l'ambassadeur d'Israël, Ayeko Pesaye cadeau. Cadeau Wana Pesaki, c'était la Bible. Donc, Baho Bazako, l'actualité à l'époque. On a suivi ça à la télévision, ce n'est pas un secret. Apprécier cadeau, il y a Bible. À l'obé, la Bible, c'est l'histoire. Il y a Bisso Badana Israël. Mais Rera Salaki, à Kamati Masanga, à l'obé, Sopa Wanase, à Sopipe Masanga, à l'obé, et ça authenticité, Bilima Bangkok, on a Bisso. Yende à Kokai Kokamata, la même Bible à l'oba. Oh, il y a histoire, Nabino, et histoire, il y a Bisso. Makambo ezalaka na bino yango nde ezali kati na biso nde tata Kimbango amemelaki biso yango. Donc makambo wana papa moi mokenga na yebi eza na niveau wana. Sinon bango nyonso tu mokili mobimba ezala mokonzi na biso ezala bakonzi nyonso tu bayebi tata Simon Kimbango est Dieu parce que en lui il y a le il y a la Sainte Trinité. Basuki kaka wana te. Balobi azalaka mpe azali yangwana balandaka makambo nyonso tu ya tata Simon Kimbango kiangani à la lettre parce que bayebi que azalaka mpe azali tata Kimbango
azali ya bomo etikino na mokolo mwa lelo engebene liloba ya nkolo na biso Yesu Kristo ke akowumela kati na bino. Merci papa. Merci papa. Soki kolemba te osala nanu wana. Nakolemba te papa. Alors, tango esalami na 1972 ndenge wana sika esalaki mpasi na mpoto na ndenge nini bango sikoyo bango bakotaki lisusu na barecherche eske ya solo ndenge balobi ete papa Simon Kimbangu ye nde tata Molimo Santu. Bakotaki na barecherche, bakotaki na babeko. De 1972 wana bakontinue babeko na bango do bango baminele. Et tango bakoye koyoka ete na le 4 juillet 1976 construction ya temple ebandia na Nkamba, est-ce que se poser la question, est-ce que solo penza oyo ezali penza o bazosala kuna ezali elosele penza ya sika yango nde bakomi kotonga toyoki eke bato babandi kotonga ndako ya Nzambe. Bakotaki babeko wana bakotaki sikoyo bamisusu baza kosenga eke Kristo azonga, donc kolo Yesu azonga pweto aya kosilisa makambo. Nyonso wana baba mfumu alonga aza kolakisa biso. Alors na 1978 tango ekomi na 1978 oyo bakendaki na beko bamisusu bautaka États-Unis, bamisusu bamboka na bango kuna ya bapoto baye kosalela beko na bango siko na France. Balukaka esika moko oyo ezalaki na tranquillité makasi wete bazela kolo Yesu akitila bango alakisa bango ndenge nini bakoki kotambola, ndenge nini kinye koya na mokili. Nde mokolo mosusu bazalaki na beko donc baseparaki batata epai na bango, bamama epai na bango. Oyo na groupe bamama tango bazwi mwa repo na moi wana bazwi mwa repo tango bazongi na beko na bango nde siko baye kotala mutu mwindu abimeli bango. Donc mutu wana tata Simon Kimbangu nde abimelaka bango. Babandi kopose ba question, oh yo obimeli wapi? Albi bon siko bango bazoko bayebi kaka ba africain batu mwindu bayebi penza mingi français te, misusu pe surtout anglais bayebi penza te, bazoko loba na anglais. Ye pe mbala moko a comprendre bango eke bazo loba na anglais, atuni bango question na anglais. Ah donc bayebi anglais, bakoti na français, ye pe akoti na français, bakoti na ba néerlandais, ye pe akoti langue nyonso bakoloba oyo bango kuna ye pe aza kokota. Oh mais finalement yo langue na yo oyo yebi penza originalité ya langue nini ya lobi oyo ngai soki na lobi yango awa mutu moko ko comprendre ngai te. Donc loba kaka langue na yo kasi kiambote keno. Bazo yebate wili oyoki langue na ngai kiambote keno. Ah alobi langue na ye, alobi langue na ye. Ba langue na bino nyonso nga na yebi yango me oyo ngai bino boyebi yango te. Donc faut boyekola yango. Ah donc Mama Clément bango sikoyo batuni ye obimeli wapi outi wapi. Oh soki bolingi bomona ngai bokende kaka na Afrique na tango na Zaire bokomela kaka na mokoto 87 kuna nde bokende komonela ngai.
Mais bazoko luka Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, Maman Clément. Merci papa pona maloba. Toyaki awa. Tangu tokomi awa na Mbanza bakutani na papa mfu wa Mbanza. Vraiment madame Vakara kobaki déjà mobange mais azala kolela kaka soka tali papa azomona kelokola bango si ba perdre tata Nzamba azali awa nkolo so azali awa molimo santo azali ba si ba perdre avant tokota na kinlongo kuna tokei na mai po tokende sukula po tokende kozonga tokomi madame Vakaro akoti na mai akoti na mai banda akota biso so tosuko tobimi totelemi po tozela to ya nzela moko banda akotaki na mai azindi avandi kaka kuna aza kaka kuna na mai aza kaka kuna oh tomoni ya mama mbuta nzuzi amati ya maleka amati mama kaka atika na kuna me nini ezoleka kuna o mundela bato banda dindaki na mai azobima kaka te baye kokutana pa mfu Mbanza alobi bokende luka aza kaka kuna bakei baluki ye na sa mai bo bazwi eta babimisi aregrete asiliki mpona nini bobimisika na kati ya mai naza kuna na bisengo namoni bavile namoni makambo ebele ya kitoko kitoko Nzambe azalaka awa donc soki azoloba Nzambe azalaka azali kolela na ndenge basimba amonaka Yerusalemu ya sika ndenge eza ya kotongama temple ndako ya mintinu résidence oyo na kati ya mai ya nkamba azokotala oyo baza kotambola na kati ya mai ya nkamba na sekuna kaka bayenge beni kaka oyo bazangi masumu baza kotambola kuna na se mai ya nkamba me bango bamama babangaki kanisa ndenge azindaki na se ya mai donc asalaki à peu près 1 heure de temps na se ya mai ya nkamba ntango bake kobimisa ye asiliki mpona nini kobimisi nganga nazali kotala nanga ville sainte la nouvelle Jérusalem ndenge ezaleli aza kolela mpe biso toperdre kuna ntango baye awa amoni papa mfuma Mbanza c'est vraiment Jésus amoni Dieu le Père donc po ntango bauti na monkoto bakende papa koloto atali bango nyonso misato bango nyonso donc bazali na bango awa na mutu moko nde ntango aye na papa mfuma Mbanza sikoyo bolia bobongama bozonga po bokolala te mama wana na kolia nanu te namema nanu mabanga ngai moko natya na sinyi nanga ezalaki ndenge wana mama Clément ezalaki bongo papa amemaki mabanga bino kutu bozokende malembe ye mbangu malgré mobange aza koleka bango na nzela komema mabanga bango baye kobwaka première tour ye tomi soki 3e wana po azalaka mulai banzoto ke bobaki anganike mama to biso nyonso donc nani jo sango epanzani na nkamba mundele moko zomema mabanga kuna mama moko mundele biso nyonso toza kotala toza kokamwa me kambo na ye kaka kolela ndenge nini likabo oyo ekozongela biso lisusu te ale sukasuka ayaki kosenga na papa mfuma Mbanza ke alakisa ye esika atongani ya ndako ya ye awa afanda ne libela awa mfuma Mbanza yepsi vutuka ntetelo na lomba njila kwa kanda dia kuvuka kuwene njila bosubuisa donc zonga nanu kuna sika utaki po alaki Suisse ndengwa na mama Clément azalaki nationalité suisse peut-être papa ile boko baksa likamwa madame Vacaron oye baka likambo wana te kaka ndenge yo lobi exact na ndenge mpe mama aza koloba ezalaki abongo moya eloko akobakisa wana eza te papa yango papa mfuma longo na 89 alobi ete bango bapaya bamindele bamoni likambo ezali awa bongo biso moko bana ndako esika wana tososola badangenda ye koloba surtout biso tofani na nkamba
bizaleli na biso bizaleli na biso oya komona eke biso batofandi na nkamba tofandeli likambo kasi na ntango ya nsuka na premier poste oku tozomonana na yo te wana esengo yango papa azoloba tobomba mibeko mama Clément oyi kozonga na ye. Merci papa. Oyo likambo oyo bapapa lebe balobeli na ntina ya kolona mpe kobokola ka 1989 wana bajeune tosengaka misala pa ya papa Fumandongo papa Dangenda. Papa Dangenda alobi ete nkolo misala ezali papa Kisolokele. Papa Kisolokele mpe andimaki ndenge andimaki ete nakopesa bino misala kasi tobandela na coopérative ya biso moko. Coopérative esalamaka bango moko misato batie mbongo na bango na ngai bapesaka nga mosala ya kolona loso. Papa Kisolokela alobi ete yo mbenza okoregroupe bapaysan nyonso baza na pembeni na ntina kati ya nkamba okolona loso. Loso wana ebanda kotekama na société Inibra. Na société Inibra. Mususu ebanda koliama awa. Nde papa Kisolokela abengisaka bamindele nyonso mibale wana Monsieur Rings na Monsieur Kamat bayakati awa na nkamba. Papa atindaka nga nabengisa bato nyonso bamboka nyonso ya nzinga un dimanche eke tozwa ba instruction ndenge nini tobanda kosalela loso wana en collaboration na bamindele wana. E papa Fumandongo sikoyo aye kobakisa boye biso na Kinshasa tokolona masango pe coton. Malgré coton na biso eza qualité ya liboso kasi tango ekena usine malgré qualité ya liboso mais lokola biso bakimbangisi tosali yango bapesi biso mbongo moke. Bon, on n'en perd rien tozwa kaka kasi plus tard biso moko tokokoma na niveau ya kosala ete biloko oyo bakosalelaka na coton biso moko tobanda kosala yango. Donc biso moko tokokoma basavant tobanda kosala esika wana nde papa elebe na simbeli wana mpona ntango wana yo mpe ozalaki kuna na Tisakini koto ya Lingomba oyo ya plateau de Bateke ezalelaki ndenge nini na isi. Papa nazalaki groupe UTEX Africa donc Batisakine UTESCO tout ça président et conseil d'administration de Papa Kisolokele. Nga nazalaki na relation publique ngande mtu nazalaki protocole na koyamba ye donc moi makambo wana nyonso tozalaki koyeba bacoton wana ezalaki koya epai na biso mpo ete eyeba kosala misala. Coton mosusu ezalaki kouta côté ya Niger mwa mosika tout ça mais coton ya biso ezalaki kouta na plateau de Bateke c'était le coton de première qualité. Wana nde coton ya première qualité, le coton qu'il fallait. Mais talaka mondele papa et bateau balingaka mingi ba commissionnaire na bato mwendo pe préfère kozwa oyo ya musika mpo commission nani ezwama que oyo ezali kaka pembeni wana parce que nani coton ya biso wana yango nde ezalaki kosala couverture banini kuna na Tisakini ndenge ozalaki koloba ezosala couverture de meilleure qualité mais les gens préféraient aller acheter coton importer ya musika que pour nini question des affaires na biso pe bato nde bazalaki toujours kaka biso mpe bamosusu na mayo ya wana. Alors likamwana esepelisaki pe papa mingi esepelisaki papa te na tina na coton wana
ekelaki ti kuna na poto ntango bamemi yango mpe kuna na poto na nani na laboratoire na poto bamoni ke ezali c'est le meilleur coton yango nde bakoki kosala yango mpe kutu baexportation pardon vers l'Europe bacoton wana mais pasi kaka nini pasi kaka eloko moto moi naza kosala ebima première qualité ntango ekokende kuna ekoconcurrence bamarché na bango likambo ya marché yango wana nde eyaki kotiaka mwa freinage na kati wana parce que coton ya première qualité bacoton ezowuta na bapays d'Europe ya makasi mais oyo ya biso ebima première qualité coton moko ya nani mais bosala ngo na baengrais non c'est pas avec des engrais coton ezali kobima de façon naturelle mais comment coton de façon naturelle na sol obino bozali na yango ekoki kozala coton ya meilleure qualité sans engrais sans rien du tout yango wana bamindele na bato mosusu bamoni ke oyo ekobemela biso concurrence moko ya makasi yango na marché wana mpe eyaki kotelema mais papa kulutu azalaki toujours koloba alobi likambo oyo ekozonga lisusu na ntango wana nga natuni papa kulutu ngabi ye papa kulutu aza koloba na nga alobi mon fils tu vois usine oyo ezosala babilamba monsieur Pierre Eloi c'est mon ami monsieur Pierre Eloi ye akomaki abengisaki baadministrateur bato nyonso tu ayebisi bango alobi ngai namoni ke nalingi nakufa mpo na nini pourquoi tu dis ça alobi te parce que ma femme est morte je ne peux pas supporter le départ de ma femme et puis de deux compagnie oyo biso tosali kuna na Afrique na Congo namoni eza kokenda na kokufa et pourquoi alobi parce que vous ne respectez pas mon ami Charles. Boyebi que mpo moto azala na bozwi na kati na mokili, il n'y a que deux choses. Soit vous allez vers Satan, soit vous allez vers Dieu. Or, bomengo na biso nyonso tozali na yango, tokeye pa ya Satan te, mais nous sommes allés vers Dieu. Vers Dieu. Alors, c'est vers Dieu. Mon ami Charles, yenda azali garant ya bénédiction oyo biso toji bomengo kuno mais lokola boza kosala lokola ko négliger ye yango nanga na moni parce que papa qui solokela lobaki moi je vais démissionner balobi vous l'avez balobi on a monsieur de l'arbre vous l'avez poussé à la démission mais lokola ye ami longoli kuna compagnie wana ekokena na okufa moi je veux pas supporter ça moi je préfère na kufana kenananga donc monsieur Pierre Eloi ba monsieur de l'arbre ba ngonyo surtout ba ebaki que papa est le Dieu le Père source ya bénédiction na bango ce qui fera que après ça monsieur de l'arbre ayetango papa qui sauve Dieu le Père oui source ya bénédiction na bango il y a monsieur Pierre Eloi lobby source ya bénédiction ya bomengo na biso nde ezali epai na bango lokola bino bo négliger ye na moni que compagnie okufa yango na papa kisolokela lobaki parmi maloba na ye la Belgique me doit beaucoup boba bakamo wana entre autres nga na lobi na ngabi papa nous allons récupérer cette société biso moko tokobana kosala bilamba biso moko tokobana bakoton na biso banani toza kosala atali kaka ti aseki na ye asukaki kaka wana papa et donc baye maintenant monsieur de l'arbre tango amoni ndenge wana papa kulutu tango tozongisi badi ko regretter alobi il faut na courir mingi nakende le fils de papa Simon Kimbangu, celui qui est resté en Kamba, il faut na mona ye na simba ye. Parce que que papa qui soloke la kei, papa diagé na kei, et tikali papa mfumamban, et je dois aller le voir, aza ko trembler, je dois aller voir. C'est un milliardaire, bato mbongo makas. Alors biso wana tolobi il faut alobi non moi je peux pas aller dans une jeep banzila wana. Mais bon, il y a hélicoptère, c'est de la canquerie aérienne, il faut un avion spécial.
hélicoptère, n'a regretté, mais trouvez toujours le moyen pour que na komona ye na sima ye na maboko. Est-ce que possibilité zali pour nangana ki na kosima na maboko? Ah oui, possibilité ko pena wana to salaki na papa mpembele au pe à kufaki na lokengo tout ça. Ah bien on va tout faire pour koken. Ah bien na kokene kuna ndenge ni. Yesoko ya qu'est-ce que nous on va devenir? Ya wana soko ke lelo okomona Vitex Africa compagnie wana et comme presque par terre. Donc, les camonions surtout, et kalaki. C'est kaboye, batonions, ndenge kaka, nazo silisa papa. Na moninga moko, tozako solo la den, et pas ya moninga nanga eles. À lobby, vous savez, moi je suis devenu ministre, comment? Dit non, moi je ne sais pas. Tovana ya gros, on a surtout solo la, moi, de personnalité, je suis allé en Kamba. Quand je suis allé en Kamba, j'ai serré la main de papa Simon Kimbango Kiangari. Quand je serrais sa main, il m'a dit, ne saluez personne. Et je suis arrivé chez moi à la maison, j'ai salué ma femme et mes enfants. Baninga musuto salaki na bango wana babi, papa lebe, même abiso na Kamba, donc na kopese mbot pour biso peto koma ba ministre. Ngana lobi, ngana zalaka ka bon chauffeur na bino. Ngai pe na zana loboko te. Funa pese loboko papa, yokela biso mawa. To pesa ko loboko banan tongo te mpokwa. Tuzo ye bakate voilà. Tala ya lobi na pe a pesi mot et je suis devenu ministre. Yeko to muta a signé un certificat d'enregistrement ya biso à l'hôtel de le papa. Ce ministre là. Des témoignages on a pesa batonyo surtout. Papa Lébé, continue en camp. On va les saluer. Tant on va tout le sous dernièrement. Et Lébé, tu es où? Gabi, je suis en camp. Mais tu devrais nous amener pour les serrer la main de. Gabi, na bon chauffeur, na bino la meba, Gabi no po. Gana saluer le boko. Les misanga papa na télé mkawa. Mususu marché. Papa qui solo que la pesa kabiso. Kosala basak oyo tobanda kobenga ngoto abi bino bobosani bangoto wana oyo bazosalela biso basaki ya lelo oyo ezali nde baproduit chimique bazosalela banete bambade oyo toza kobenga bambade yango soki moi okomona biloko eza na kati ekoshofe. Mais na bangoto wana lokola eza ancestral de tokendaki komona yango na mboka ya papa de la ville kuna na nani Kundi na wango Luwala nde kuna papa Kulu atindaka biso toke kotala yango binsimba etikala lisusu te. Me papa Kulu tutango atindi biso kuna toke kosomba yango na bapaysan kuna ntango eye kokota na Tisakine bamoni eke bangoto donc bafibre moko ya kitoko ancestral. Mais malheureusement sikoyo esalamaka lisusu te, ekoma kaka basaki moko chimique. Donc oui papa de la ville. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci mukolo kopesa biso maloba. Lokola biloko ya mutu mwindu ezalaka toujours négligé. C'est pourquoi barafia wana oyo tobenga kabinsimba lelo emona na kasusu te parce que koma négligé kasi ezali soki par exemple koluka yango kuna na Manyanga na Mongolo wala plus précisément ekoki nango komona na meme lelo papa Tokotinda yo secondo kozwa yango ba semence comme ça
tozongisa biloko nyonso wana bango temonanaka lisusu te bandaka ilatama na basaki wana mpe ebunga nyonso wana papa bino moko bato bobomba yango likambo moko kaka papa ndenge tata molimo santo auti kolobela yango ke badérangeur na kati ya lingomba na bino yango motuna ezali na mokanda ya baloma ngato asikila mu masumu mpasi nlevo anieke papa tango nkolo yesu akufi bakundi ye bamama bazwaki makanisi ya kokende kobongisa nzoto ya nkolo yesu na nzela babanda komituna nani akolongola biso libanga kasi tango bango bakomi bakuti deja libanga basi balongolaki kutu bamoni moto oyo bango bakokaki kotala te angelo atuni bango boluki nani yango biso pe papa nzela tozokokende ezali na libanga nani akolongola biso libanga porke makambo na biso nyonso tozwa yango na pete nyonso tata simoniki mbangu kiangani utofuila nkenda soki okotala kaka d'abord biso na biso tolingana ekozala impossible yango batikelaki yo po ete olongola biso libanga kolo yesu asi aloba yango libanga moko te ekotikala likolo ya libanga mosusu se ekolongolama papa badérangeur miso kaka ya pamba okotala bango bango moko babimi na bango na pete na lingomba na yo balola kaka meso papa sitofuka. Merci papa de la ville. Merci nzambe na ngai. Papa elebo ibili kamba bampunga wana. Nayebi yango papa. Nakoka kaka kuna place yo zalaki kosalela. Oui papa. Ezalaki koya mingi d'ailleurs provisionnement nyonso ezalaki kosalama eza kokuta kaka bakote wana bampunga wana papa. Eloko ndenge papa de la ville alobi papa ezali mpe kosenga mpe mbala moko biso bozongisela biso likambo ezalaki kala bato bazalaki koya na batour awa na nkamba mpona koya kosala misala ya bilanga e na kati na baparoise na biso nyonso tu bilanga ya lingomba ezalaki kosalema mingi awa bino bozongisi makambo ya kolona na kobokola makambo wana nyonso to meme bampungu meme biloko wana nyonso ya tisakine ya basaki ya bacouverture ya banani biloko wana nyonso tu biso nde tokosalela yango na qualité ndenge nalobaki qualité oyo ezali ya nini te ezali babiloko moko bio yango wana kozala première qualité yango wana nde ekosala ke bamarché ya babiloko wana nyonso to na kati ya mokili bango nyonso to bakobana koya kaka parce que qualité na yango ezali qualité moko eza na engrais te eza na baproduit chimique te eza batoxique te comme ça on appelle ça toxique te yango wana nde bato bamokili mobima bausine nyonso to bakozala nango mposa makambo nyonso ezaka na maboko na yo ndenge balobaka yo nde chef de personnel makambo nyonso eza kaka na epai na bino bobongisela biso kaka papa chef de personnel yango bapesaka nga na 1989 wana na boyi te makasi kaka na bilanga mpe mabele. Merci papa Elebe kozonga na yo. Yango papa mwa moke tokokaki ya 5 mois nde yango wana depuis 1970 papa Simo Kimbangu alaki déjà programmé que ye
tata Molemo Santo mpe bamvoala misato bango nde basali korepresente ye likambo wana yalaki découverte na mama Vacaron, mama moko ya Suisse nde ye akodécouvrir yango maloba nyonso wana nde tozwilaki yango mpe papa Dangenda mpona lelo natelemi na nga wana okombo tata Molemo Santo. Merci Papa Mbenza. Pesi biso makasi mpona kolona na kobokola. Kaka bato baza kodéranger, tozala na souci na mosala oyo batikeli biso. Toyokani Papa Kimbangu bamonisaki ye pasi. Kokanga ye, tia ye na boloko, obeta bafimbu, pona nini biso tobonga. Me bamindele pe bamonaki pasi. Place nyonso bakozala. Soki barenu ezali, fo bamona moto moyindo aza na kati. Me eza na bango bamindele na kati me moto moyindo pe akoti kuna. Bakokamwa koteli wapi? Ndako eza na bamire, porte, fenêtre. Me ya kokangama ye akoti. Si bamoni kaka basali nini bapanzani. Wana likambo te, Oh, lere kolia repo bamindele na midi. Bakino kolia. Soki baza misatu. Oyo kotanda basani ati 4. Ati mine. Mena bamindele bakotuna, me pona nini oti mine biso tozali 3. Wamona Papa Kimbangu amona na kiti oyo bakotela yon. Wana makambo te, to bazaki pe à l'aise te pona nini moto mwindo abonga kaka. Esiko biso batikeli biso programme monene oyo toza kosalela. Totika kaka Yerusalem tonga mate, kolona kobokola totika. Donc makambo nyonso eza nécessaire. Yango tokena musika te lereke musika. Lobi tongo mabondeli. Pona lelo tosilisi na kombo tata mwana pe tata Molemo Santo. Amen. Ika toko bikeno moko toto na lusiko musudu tamu ni panzani yeto muzula kwa se mwani tata mwana velela mukumbwa se ye mwani ye tata mwana velela